Mbote mokili mobimba au parleur il y a le bandi ce soit leli benga papa benga papa leki benga mama leki benga papa kulutu benga mama kulutu yebisa bango ke bakota parce que ce soit l'élite, c'est-à-dire que mon salaire est bandit, mais mon salaire est nini total sarabino tous les jours. Rendez-vous na bino na 14h05, pourquoi pas samedi na 10h juste vous allez rana pour na Rolanda biso et puis na YouTube na haut-parleur TV bon mon arabiso en intégralité ma amine tout ça là. Grand merci na ba province nyonso, grand merci na Angola, grand merci na Benin, na Côte d'Ivoire, na États-Unis, na Canada, boza mokili memba bolanda rabiso lelo to yambeli bino liso maître Hassan mona mobali oyo abundela rapona mboka na ye abeta masolo du côté spirituel, du côté physique, social, économique, nous sommes tous solango naie mais l'autre nini parce que c'est moi mikolo to zuye était trop décortiqué mais au italien un peu les solo nabiso parce que naie tout ça aura toujours ba décryptage il y a ba vidéo il y a ba mingi au pe ba sila kotika biso na mosuni to pe ba miso pe bazana biso awa mais l'autre papa ti les sous na kadiombo oyo asala biso pe vidéo qui te reçu to meka pe hotel sabino ngolelo culture nabiso échange ya diversité culturelle oyo ezalaka na kati na biso balumba basalaka bolingo ndenge nini bakongo basalaka bolingo ndenge nini baswahili basalaka bolingo ndenge nini et bato ya bandundu basalaka bolingo ndenge nini bangala sans oublier bango eza mayeto redécouvrir na kati émission bola nango ne bandel tina suka ozala na plaisir makasi azana biso awa maître Hassan mbote na yo mbote ndeko mukenzi boni yo oui santé vraiment très bien na makasi ya bakoko ozaki en déplacement comment parce que tout le monde le sous-soutient non on a qui en déplacement na zaka na ken mais avec misala ndé qui obungisa ngamuke voilà misala zaki obungisa ngamuke mais en tant que motopé à lobela makambo ya molimo déjà tozo qui était pendant que papa zalaki accueilli ndenge balobara que ndako ya mbara bapaya bien que bande comme ça bazolba que mupaya bamsubabi mupaya bien bamsubabi mupaya bien te parce que eroye banape na lipamboli to pe na lipamboli te mais yo na misu na yo moni ndenge nini lipamboli ezali to lipamboli ezate na mabele na biso oui lipamboli vraiment eza na ngote parce que to longo so diminuer so budget na mboka na biso maître ça to diminuer budget vraiment na kati mboka na biso ezali bien na koya na kisasa parce que azali influent vraiment na kati mokili oyo donc ceux qui atima kolona na kati RDC donc moi ba pays belé et ko tala pe biso ba mona ba reconnaître mboka o mais vraiment ils allaient non efficacité ba kino na canal on a bi wana na canal mo fertilité donc on a les connecter vraiment kindi ba muso za libanda ba mona ngai donc wana ka c'est ça qui est pour la visibilité mais ça que pour que mboka e bonga ezali ki na nzela on a dit bazo kanisela donc ayende ko zo mo ndamu muso ezali ki a zongo da kene yango donc ayo tshemno na visibilité kene mais discours naïe koyoka discours naïe est-ce que rolo ba que c'est loko que déjà bisomo ba congolais tant aux autres c'est que ma belle biso za diamant to za ba pays solution c'est dire que bisomo to ba ignorant comment discours naïe za wani si fallait abeta na stade de Marseille ba doit répondre discours naïe les gars qui mon discours moi za malunga wana ti lobaki biso to za na poser discours wana ti to za na poser ndeke congolais à vivre comme il faut congolais azana tane naïe Congolais a un droit naïe, Congolais a une efficacité, Congolais a reconnaître ancestral naïe. Aussi nous avons très peu donc on pose ça vraiment ma case les années on a. Ils a pas que oh mutaloba qui boyo mutazong seki non, mambo to so ezali makambo ya ba livreté, ezali makambo ya kokomaka, ezali makambo o ezo utana kati ya ancestral, ezali makambo o ezali ya molimo ya spiritualité. Donc c'est ce qui trouve qu'il n'a pas fertilité on a dit yon monde ba fertilité on a ba vani na kati stade ba kiko sambela o ba sa lo sambo yo ka sko banze ba ngome ko yemba koto ba yembela président mabe koto ba finga président mabe koto ba ngomo ba tika ba mela na bango donc o na ko pesa ta boketu réseau de ba peuple ba komi lo kwa neti ba fou ba komi o memango lokola loisir c'est Léona Fali voilà c'est ça ba pasteur mususu ba kina non ba comme comparer ba pasteur mo boy donc o pasteur o boy tout ça au monde te que nous comme non ba aventure et comme ba aventure nous se tourne et pourtant so to sangana ini to sangana photo sangana ka to le lande ba koko na biso to le la mabele na biso tourner ya malamu ya mabe kitanase biso to ko sala ki ya mabe so se comme ko plus likolo ya ba religion o eza ba fertilité ba religion o ya ba escroc ba religion o ya ba lesbien ba religion o ya ba PD ba religion o ya ba pasteur ba comme ba PD yongo ba bo mamboka oyo. Mais alors yozali un peu ndento yambi opena na titre msusu casquette no msusu spirituel déjà ba ndeko ba olanda ngai partout na ba province
bato mingi ebele ba oyeba likambo toza koloba tango même biso même ngai toza bana mikie tozo kola parce que natangi pe na école catholique tozo yeba par exemple moi ba biso toza ki na biso ba catholique te que na mtika la mais la communion te na tango nyoso que toza même école catholique mais donc qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu ebe que moto melango il faut à la moto yo azwa soit ça baptisé moto ya za vraiment sembo ah tamboli bien abondela ki sala ki marambo ya mabete be kobote ayiba kité tout ça mais na bakati pe ya ba politique na biso pe moi mingi parce que question ça que bande ko tona ki au parleur lobele na biso no likambo oyo parmi bango ba ope ba détourner mbongo ya mboka oyo bazala ki ba meli pe communion mais to moni petit siko to zo kata sango moko te ba toujours bien to lo banini mai ba communion échange ouais ça va to sombe moi na mikate na tongo pesi mikatale eza ko pesi ka moi na mikate moi na zo mikate liana eza logo te mais bato spirituel en moza aventure to nini oui eza ba eza ba aventure o bango moko bato bazo lesa ngo bato bango moko no bazana bato masumu makasi mais papa azawana bande ko badima bango moko no so to mona lelo ke équipé monika mamuna biso monika batia makolo na bango na kati kisasa o yeba ke équipé ngi koma makasi yeba ke lizibi ngi koma makasi yeba ke mibale bengo ndo balana parce que le auto subir lelo eza parmi pe bango bazana kati de eza culture ya bato misusu eza culture ya bato misusu ezo copier na kati ya culture na biso c'est impossible biso to lela eza lokola mikate ka ya bana ba soki ki ezalaki oui ezalaki vraie spiritualité c'est ça que il fallait oyebi bato combien de bateaux bazala bazo sala mabe ba nyokola ba congolais combien de bateaux bazo yiba mbongo ya mboka oyo combien de personnes oyo bazo détruire mboka oyo bakeli ya communion wana ba masumu nini oyo bazo sala mais bah ça peut bien ça peut bien c'est dit à quoi alors to lo banini ba protection to comment tu peux nabino eloko ezali saint esprit atanga na la protection neni na ko tembe na ba koko na bela nzambe ataki babiki ngana po ba kolo protection ezali nzambe ba koko nzambe ne mutu azali protection makamuni surtout parce que yo comment que yo loko te protection ozamu de masumu loko nzamba imposer abi mutu kozwe loko yo akoya kao après yo biki ngana na protection de protection eleki ya nzambe parce qu'on a na personne pour voir protection sur mutu ngozo koya te c'est que loko ngana eza ba venture eza makamuna biso te eza makamuna bango kuna eza ko na tongo na tikela bana mbonga mikate na ko vantsa pe de laisse pe mwana ngami mikate wa sombele pe mikate na sani boy na zui mikate lie mikate ya ngona eza ba farine boy eza ka sezani eza ba farine ya ba fertilité mais ta santo mambo ça peut ko balko alors on a beaucoup qu'on a biso est-ce que ba jara ba biloko bon pesa la que ce qui il y a un sens que au yibi ba lié sur on ce qui que yeba ki yibi au lié en peu bon dipena ki mona meso oui ezali nous beaucoup qu'on a biso rataraté bo mona mamba ba histoire ba mbondo te o mdameli ba bimisi kalebas ba tie wana soko izoke mosa ba dube ozoke loka mutu soko melima oyo et au sala réaction pas melima ya ko ika au place oya boko kuna biso vrai ya mwana nde ndio tozana au besoin que au détourner oui bachilo au détourner mbongo bacho wana oyibaki ote na yibaki te ça va mêler loko babilo ko mettre ça na salle la rande ya mwana pas babilo ko wana ba mikate o bana ba sala wana non wana ba mikate farine ba sali pâte ba kati ba lesa batu na ba whisky ba teka na ba alimentation bazolo ba wana za 20 eza ba vino te eza ba vin ba whisky ekomi pio moi eza ba 20 que non ba rebondela yango et puis ba rebondela yango comment ba rebondela yango ndeni donc pour na yo ce qui est matière ba sala eloko wana eza pas matière d'origine eza ba artificiel ba rebondela pourquoi ils ont bénédiction ndeni c'est-à-dire que l'eau repose en puissance il faut ça naturel c'est ça au monde parce que au monde gitanis que au monde que biso na Congo o tozaka naturel bande ko juste bazali bande poto bali ya bloza artificiel basoso bazolia bien te bazolia ni mabe bazolia na maladie bato bali bande mboka bali ya bien te biso tolia koleka bango donc bakoko na biso bandomela ntsamba lelo vin artificiel dans différence déjà voilà ozomona donc ntsamba wana soko zwi yango bo lobelo ngo osali bo et puis c'est fait mais ouais artificiel là le peut se fait ni le peut sonner cuit là le comme mutu comme tanga soyi au mo sala ba aventure
C'est ça. Mais tobongi makasi, si on peut le dire. Tozo bunga se ko bunga kaka. Tozo bunga se ko bunga. Pona ngai poeza lo na osenga pa poeza. Akanga no l'église wana nyonso tu. Akanga ya ngwata pour 2 ans ata ce que vous développement mboka nenga oza. Yimo ko pesa biso raison. Voilà. Alors déjà na ba investigation toujours au sala toujours sur la mine na bande ko bazala ba province ils ont pesa nga pas c'est que il y a des villages ba village msusu même bisika wa pito cheki makolo ba village msusu kuti que église ezali ba mangomba déjà ezali mais ba mangomba pe en brique mais école moko école ngo pe na ba mandala là donc ils ont pesa passi tant au bando qui est-ce qu'on a ba équipe totale à tout bando bimisabilili bande ko borolela ba place msusu on se pose la question dans mon kilmo mbaso qui ba église ndé même temps de beauté la ngabo micro o esalemi pour l'église parce que l'église c'est la foi ceux qui pour la foi micro et obisa les maté et ça passe pour la science c'est-à-dire que bato batangaki bato ba apprendre ne ba sali boy c'est-à-dire technologie autozo lobela technologie c'est la science mais le panabiso mboka nabiso le contraire de choses l'église est belé place au bato baroko so maele mokié franchement Maître Hassan, et ça repose sa passe. Alors, tourner un peu dans la rédaction, tout mon élément, le mingelesi, na Rachidi Mawa, ça va préparer l'équipe, tout tel un peu tout décortiqué, vidéo où il y a Papa Nabiso Kadiombo, et puis tout juste après, tout comprendre un peu d'abord. Moi culture hein moi page où vous comprendre un peu culture comment se fait-il que mélange na biso lelo ya culture ya ba tribu mama babala babolingo et ça les marandeng ba pratique mususu c'est un peu intéressant de penser que tout talango plutôt zonga tout juste après. Lelo na lingi to solana bino na ebisa bino que est-ce que la République démocratique du Congo est facile à diriger? Parce que ce que tali bien, tout ça a combien de tribus? Ce qui va lever à 450. Ce que ça mon cause. Est-ce qu'on va diriger tout wana ou bien il faut qu'on s'ala ndengeni? Parce que ce qui Nathalie na babilo konyon so. Quand j'ouvre, je dis au Kouta ba tribu est belé tala nanu soto zukaka ba façon ba congolais ba lobaka ezo la ça déjà qu'une façon peut raisonner par exemple au moment mu Congo azolo ba adi ndenge vraiment makamuza ko sale mawara na kulingana sala yangote au sentir de façon ya azolo ba par exemple Congo mungala il faut appeler sa tonalité moko bona kat awa tozali ko sala bi ezali mpona bino bo sepera et oboni eloko wana ndiki zali donc asa koloba avec insistance asa koloba na kiyanke na kati muluba aloba un peu mélodique to tanga le to yema ka munyon zali awa lumatanye lugite lugumoni logo nini zali awa. Voilà maintenant en ce qui concerne na syllabus oyo je crois oyo balobi na makambo etali amour donc amour esala makandenge nini selo ba tribu on a lingi to solo la oyo etali baluba esala mutu moko kombona ezalaki Kadima Lazare wana azalaki maboko makasi lokola Mukongo muluba na pour libérer ça qui problème alors biso tolobi mo d'accord lokola somba kabadiama na ekuna na Kasai akoya wana kisasa ateki et puis azongi habitude na ya koya akomi na hotel Kabondoi kuna na Victoire akomata kuna na premier niveau alali ateki diama azongi lisusu bien soki alinga ya kadiom luzilengana aéroport na za koya comme ça lu yambangai lu comprendre soki boyambiye bosalisi ateki badiama to asidisi soki apesi bino ebeleta musu ba $20 na mutu mais uti koteka ta 1 million jour moko kaka ye moko bandili solo gadio mutu solo la entre no umoni turu oyo bali bade bazwi diama bagena ni kuteka na poto balobi nazila bangwa tayo moko nazila kaka boye ayo mboka lule kelanga ta genome ya mwasi oyo akwa accompagner ngai
yo kana no français lulu ke langa genome ya mwasi azana mabele nongo a accompagner ngai tolobia tozuye toke to coopérer na basho mitu ebeba ya ba couloir madiakoko tolobi tala tokende pa muluba wana alingi mwasi yo sala ye amour moko oyo soki osengi 300 fois pesa comme ça yo zana 150 biso na 150 muluba na flambeau apesa kana ete toleka na nzela wana ya ekobo toliki fimo ko boya beba akolata jipe kaleso na kati ezate talaka ndenge ya zalaka caché partout to présenter pa ya Kadima Lazare Kadima Rubi kanyom jeunesse ya bien lufanda wana sepeli poto pesi mwasi luzo masanga lumele onyoso ludinga ludia na nsosu ludia to tikali wana to komokolia to komomela masanga bakoti na chambre esika likambo bimi yango wana amour pa ya bakongo ekeseni na bangala bakeseni na baluba bakeseni na baswahili yesu ko fiwa na zaki ya mongo akena muluba ye azobosa na kaya muluba bakomi na chambre akitise kaleso muke atikali sikoyo na sexe ya Kadima Lazare libanda ase rappele makamuto yebisa keke sala ye filme mobali wana komimisa mbongo soki yo excité makasi bokebo silisi muluba na komimisa mbongo mais moi si abosana keke faire l'amour chez les baluba c'est pas la même chose c'est le mongo fia simbi kaka sexe ya Kadima Lazare ye moko lobi na lingi na sala pipe alingi achaka kana muno Kadima sote ayi nchi mwana mwasi uringo sala nini abi oni boyko yaka na sala pipe ko to banda ka presse tika na sala pipe ko sala pipe izang makanya ambassade uzi yangu nini cigarette kele bia to sala ka boy chinyi usimbi yango micro hanyi bude uzi yango saucisse hanyi uringi udia mwa bana to moneka mutafungoli fenêtre mutakala ka kanyombo comprendre bino ekufi lutindi jenobi ya mwaso ay kele nazonga na mbujima isa eloko mwana mosudi ayango kandengi wan afuti mwana mwasi mbonga bikende tukusalete bisiko yo ne kende kusidisa mposa na yena isika batu udia bango bude udia bango sosisa uloko sanga ipipa uzui ulia na kasai tumone logo yete pona kasai zakandeni wewe lala nungu enza nungu ekei mbalamoko esili makambo esili c'est la diversité culturelle ezandenge wana ezandenge moko que mwana mobali ya mongo na muluba bakeseni muluba kolata kaleso lati pantalon lati chemise akangi butoti awa muswahili kolata veste ata moyo eza makasi po bamona babanga ye me mungala soki alati pantalon yebake kaleso eza na kati te ye moko soki otuni me yo mpona nini ozolata pantalon kaleso eza te eloko ezali na nkaka boy na morunge oyo ya Kinshasa natia lisusu kaleso ekomi mboloko akolata te mukongo alingaka mazantomo nayebi te soki mazantomo aza koko ya nkoko de antotila alingi ba veste ya milai okomona mukongo akolata veste mulai misapitikali boy ndenge moko na mutu ya bandundu diversité culturelle siko kanisa boule que yo za chef de l'état na ba mentalité toyo okoma nango ndengeni okodirija ngo ndengeni zala na motema monene zala accompagner na batoyo ba vrai sociologue ba psychologue les économistes surtout borate kozwanga ite. Alors si vous avez aimé vous s'abonnez na chaîne nanga parce que beaucoup zala na ba série télévisée beaucoup zala na ba long métrage court métrage nyonso ekozala nous ne sommes qu'au début. Cliquez ici quand vous avez abonné en rouge ou s'abonner au bande kozwanga tout le temps la RDC poye bango otangango loko la buku o maîtriser RDC maîtriser de bikolo na mentalité nango ndenge ezali mutu aliaka nsefu basafu bakese na oyo aliaka mbembe oyo mbembe bakese na oyo aliaka chibelabela. Tout ça est la diversité congolaise. Alors d'ici là portez-vous bien car nous allons pouvoir continuer
la semaine qui vient pour un autre numéro beaucoup plus percutant parce que ça sera la devise avec Mars Pro TV. Abonnez-vous et vous serez servi. Retour sur ce plateau vidéo, ils sont un peu comique, ils ont un peu côté ça mais juste un peu au solo dans comédie mais pour que tu comprendre un peu comment les choses se passent, comment chaque peuple moi maman Mickey il y a le bel comme tenir, il y a le bel comme il y a moi relation intime tout ça. Maître Hassan. Et c'est vrai vraiment que chaque peuple, chaque tribu n'a biso baza vraiment la ndenge na bango. Même si ça mon compte mboko ça vraiment na charge à ma case. Oui, oui, mais si on tambour vraiment la bamboka, on tambour la bamboka parce que biso ne toujours tamboulate. Biso ba mindele ba bebisi biso déjà mutu makasi. Ba bi que so zumbo on faut tala nzela na bango ke otala nzela na bino. Parce que au moins soki batu nyo surtout sur la possibilité zongi na kati ya mboka na village na ye à comprendre que comment que biso na village na biso to vivre amour ndeni. Comment que biso na kati ya village na biso marom na biso ya vie elekara comment. Mingi bazo ebelo kona te alo beta ba histoire mobo ezali vraiment éducation mais aussi on anzela mais eza éducation pour na mutu surtout à comprendre peut-être mingi bazo tan rozon na village te mingi bazo tan ya koyeba te comment que biso na kati ya village na biso to vivre comment vivre ndenge nini so to za peut-être na mwasi na ngai to vivre comment bolingo ya biso to sala ngo ndenge nini bolingo ya mboka basala ngo ne do faut koyeba yango. Parce que tellement qu'il va miner les côté biso maman et ma ben à quatre mutu moi tu es baso marambo et ça susté tobungi makasi tu es baso maman ndeni tu es biga que il faut ça l'année bolingo so pe ya nouvelle so pe ya nene moi si c'est ça or que na tribu na biso ta mon côté et ça la maté ba ko na biso abi que moi si il faut na mobile il faut na moi si pas que moi si azana moi si mobile azana moi si et ça la maté na mboko na biso. C'est ça, babilo ko na esilande ekata na kala wana ba pede bazalaka wapi bazalaka te ba lesbie bazalaka te ya babilo ko moko ba ko ila biso na kati mokili oyo le ba kitisi ba religion na bongo ya mabe wana na kati mokili e nuire biso na kati ya Congo tande to komo komo tobungi makasi. Alors Maître Hassan déjà question me suspect bandeko ndenge pe ezali ko ya bangi ba yeba babanga trop likambo moya kindoki yozali ndoki tote to ba oui muke ndinga zali ndoki po zali ndoki pe ndeko wana pe zali ndoki donc c'est ce qui est ce qui bazo banga yango par rapport ka ke na ba terme na ba influence ndenge ba kotisa bango na mitupa ba pasteur ba vantir ba pasteur même Jésus a semblé mais Jésus a pas ndoki parce que ndoki azanani déjà ndoki azali mutu oyo azo sala makambo oyo batu mususu bakoko sala yango te netinga azali ndoki parce que nazali maître spirituel mutu ena problème pas na ngai boy pas c'est là problème on a solution mais c'est là boy pas moi si na ngai boy pas kiminga na ndako osaleli azongi mais nazali ndoki biso siko ya biso babimisa ngo ya mabe o ya mindele batika ngo ya mani est mutu asala micro aza mutu normal mutu oyo asala téléphone nga azana kisasa mutu azana na États-Unis azana Goma aza wa parti to so na vidéo to monana mambo asala na minutes oyo yepa zo sala on est toujours l'exémission sikoyo ba doit biso pe kaka sikoyo mangine oyo sala lo ko na po le place wana pour comprendre le quoi. Il y a mais on a battu babanga ngote. On est ça bien. On est vraiment bien. Parce que kindoki ezali na ngote ki ndenge battu bakanisela. Kindoki ezali battu baza ba sage. Battu baza ba voyant, ba ko connaissance do benga ba voyant, battu baza ba voyant baza ba sage ya mboka. Bango ndi baza bandoki. Alobi loko boye salami, asali loko boye salami. Et ça dit différent na makamususu. Et bon, ce que va science bon bazo ndo kota bazo liaka bato tongo mini pourquoi on est kindo kité do bazo bangisa bato mingi ote wana zala ndoki koko wana ko fwene non bakoko na biso babenga maki bandoki
na ndenge o doit canceler yango wana te bakoko na biso bengama bandu po parce que bayebaki bakoko na bango banzambe na bango bakoko bande ko sela bango ba miracle bayebaki akobela makasi bazu makasa oyo azu makasa oyo azu makasa atoki songo na kati ya mai ya moto amfiniki papa aiza ndobela malade ndenge nini o le biso to komaka so bela ba mekito tale bela ba chasser ba kisi ba chelo na nini wana mais pas bakoko na biso zaki bongo te makasa wana kaka makasa na moko kaka mai wana moko so mfiniki bo vapeur Mathieu betio le toki obiki ce que on est zakine ya peka kindoki eza kindoki mais ce que batu bazo bate ba ko bungisa batu image kindoki mo mona batu lokola neti soki ba bengi ndoki ba biso ki mama na za kandoki neti ngaso bisinga ki mwana no na za ndoki na osepela nango pour la nini non c'est pas parce que moi na komi ko comprendre akomi ko yeba ki oui ba sasa ne bazali akomi ko sona ba ancestral na mais est-ce que ba sala mabe azo ko freiner que papa zo musalate bon là déjà on comprend ba kadia si on peut le dire oui on a ba kadia moi na o azo lela tout ça na azo vimba mutu so ko bazo senga ya lia mutu na ndinga ni wana sikoyo wana ki kadia sikoyo wana mais bato ba panzako ba belu siko kombo ba chango kindoki c'est qui voilà voilà qui kadia mpemba voilà okomi ko lia bato okomi ko sala mabe wana komi siko mabe elongo siko kindoki komi siko maka ki dia mpemba donc kindoki ezali mabete kindoki ezali bato bazali na misu ya komona bato bazali na makasi ya kosala oyo bato bakosala na mokili te place bango bazo kindo kovanda wana ozwa carte électronique okotisi na kati kuna boye pa yimisolo mbongo est-ce que mutu normal kosala eloko bon pose inspiration wana automatique wana esala maka wana eza na transmission eleka wana eza physique te donc omona bandeko na biso bazo comprendre vraiment te donc bacongolais nayeba te soki bachristianisme bakotisi bango biloko nini na mitu ya mapesi religion mo ya bien te bazobungisa bandeko na biso ntongo midi poko mais tokoki ocréer te epende mpe toza mpe kaka boye religion ndenge eza mpe religion importé ebele nde esalango mpe na mboka oyo selon yo donc ata babeleleli nzambe ndenge nini bakokomeka kocréer te to comment nzambe nini bango bakobelela mais chaque jour bazobelela nzambe bapaya ngomoni mpe mboka bapaya ezovolue d'abord bakisela bango nde baénergie bazobakisela bango énergie babakisela bango baénergie fongolango na biso du côté spirituel soki ngai par exemple nazosambela nzambe ya bapaya mboka oyo ka balakisanga ngo bango nde bakobanda koévolue fongolango na comprendre bakoma koévolue donc c'est ça qui est un peu exemple c'est ça qui ndenge ovandi wana boye ovandi na ndako boye mutu moko ayaka peut-être ye bayebisaki ki pa mukendi ndenge bosoko oyo tila mukendi professeur chaque jour ozobenda nde mukendi banini balupemba na ye mais que yo tila mukendi professeur chaque jour mukendi kuna azoya munene na bana bazoya munene mais ozocharge ne mukendi azoya nde énergie de bakosi yo ne eloko moko boye biso ki ça va pas tous mama naka na ye kendaki tsaka ye babiloko aliaka amelaka banini naka ya mona za bonne santé bo yebe ko tozo kende les compter ko yo zo faire souffrir makasi mais mukende kuna zo koma bonne santé bana mukende bazo zala à l'aise ndoko mukende za à l'aise mukende za na makanisi wana te donc c'est ça qui babiloko biso tozo se charger ba koko baninga là tu sais mais la bakoko baninga biso bana to nakati ya mokili o to za efficace tala ndenge bana biso baseli biso musala munene ba mo sambelela biso partout parce que o ya biso bakomi betike banani bako reconnaître bango banani bako kumisa bango banani bako tombola bango bako zana yo bien ndenge nini ezalo kwa neti yo mwana abimel banda zo finga yo papa na ye papa naza mutema mabe papa naza boye papa nasalaka boye papa so nazona ko papa boma papa wana kata balia papa wana parce que yipsa bénédiction nini eux transmettre pas mwana donc yango na mboke ça pe na malédiction zo koma toujours et toujours parce que là yo yipsa ke bokata molimo ba koko na bino bokata molimo ba là bozo balia ba koko na bino bokata yo na koko no sa bokata liendeni o nzamba sangisi na makila yo zo kata yango et fait que là comme bungisa koya sana na mutuno ke bakoko no bazali directement pour comme okota na souffrance mingo mate misala bato bele zo kufa mabala bato bele zo kufa
Ce qu'on oublie le bobo ya mama bokoko. Les réseaux que nous rebala, on peut savoir coutume pourquoi. Yo mo ni mabale za on ba plaisir, mabale za on ba bonheur. Mais ba pasteur ba mo ba sala rango. Mariage coutumier. Pasteur mo sala mariage coutumier. Mais ya kati si batumsu balia. Balie wana. Mukendi mo na yo pesa biloko wana peut-être ana pesa pas papa na ngai. Ana pesa na nga kaka. Apesu, c'est la bénédiction. Mais ce qui m'a dit que papa na ngai mukindi ate yo pesa yo mo ya mukie, okozonga avec plaisir ya makasi ki moi na ngai abetela nga tolo partout place azalaka. Nzambe fulu ki saye pesa ma pambola kende. Mais biso zo mona ki bo finga bakoko ngo, mais bo o mate ki bo kende wapi, tozo kende wapi. Yo sala libala pesa biloko bokoko te ka silibala sala. So ba parents ba betelo maboko. O mate ki tozo bunga na biso ka biso moto donc ba congolais ba zo kotaka na kati ya pitopa le ngo moniki ba okene place mo ba komaka ba esclave ba zanga mambango sala parce que faut zo na mboka na bango ba koma ba millionnaire na mboka na bango ba zo linga ngote. Donc voilà. Donc en gros, si tu comprends bien au bétian le rôle à l'ICC que le rôle à l'ibala il y a batumi balé pour que ça n'aille pas emboli. Bah ça le mariage coutumier. Donc il faut pas respecter bokoko de façon libala. Faut pas koko ba pambola ngo. Dans ce que mboka oyo pe biso pe za le roi appelle libala pe quoi. Donc ceux qui te respecter ba koko na biso te et za le rôle la libala ne za la samba et za sa bénédiction. Ya ngona ndenge biso pe tozali. Et on doit vivre lelo. Ah ce que do biso ça la ba religieux siko. Congo ça la religieux so ya ba. Voilà, tout ça ka ba religieux ba tumisus. De notre yambi pas bon to sali biso ka religieux. Bon c'est voilà, comme on a plein, on peut s'en prendre idée. Donc il y a qui ne peut sali mamba papa, to sali ka religieux. Coutumier zatin. Symbolique ni ele qui ana chambe boka mi kotoni, makaso boka mi kotoni. Il faut pena chambe bimi pena bakoko biso to sangani a pombo ko ebonga. Chamba makasu bozo belela ne bakombo ya bakoko. Pas bobele la bakombo ba aventure, on to fongola vexé beto. Ouais ça c'est aventure. Et le président salara na stade de marché, soki ka benga ka bakoko bayaka. Mais lelo ngaza ndenge musundi ngaza. Force ou énergie on doit sangana ke belo na kataka ba to belo na siko bazo belela bakoko. Bozo boka makasu, bozo lelela bakoko. Mapamboli mbala mona mbo. Mukendi. Le ramutema pas c'est vraiment. Bozo kono belela biloko moko banzambe moko ya bikeko, banzambe moko bazana mutuna makolote, toyebi mutuna ba place ba uta toyebi te. Tozo sambelela bango vraiment. Ata to suka. Voilà, tout ce qu'on puis c'est vraiment grande question au bandeko conscience nabiso et ça là ils a mettre à sandingazo mais un peu koloba mais toye pe susu na les kamon susu ils a rotal un peu babolingo ya batu est-ce que bolingo pe même na bakaming bo ça peut influencer spirituellement c'est vrai ou pas et le phénomène tout le monde a vraiment que moto akei par exemple pas bakassin moi ça tricher Chibaou et Sali, les lots, comme on a tant sur moi, si n'en bali bakangami, bah phénomène on a tenu tout le monde a bambo bakangamaka, mais er mon repé qu'on peut moi se pas tricher naïe, et l'autre mon repété mettre, et zabino, to, et ça comment marambe comment ça la désactiver, beaucoup que l'embi ton n'ingini, et ça beaucoup que l'embi tes abisoté, et ça kaka bango mo ne ba miluki le makambo na papa nangai. Est-ce que les makambo ne au sam à l'époque nous mais avec makas na gisasabo. So ke na ba Congo kuna so bimina mwa sabato vimbelo ko moza ka ndo bima batamini munena so bimina mwa sabato o bimina mwa sabato oui kingo vimbi o bimina mwa sabato makolo lembi o sur place na chambre pas so bimi na ba Congo na pa manake ba yo tiba yo kangayo tiba yo kangwa na makolo ki so pas singi bolimbi so tikali bon libela na vina donc mwana mwasi azaki ko banga so za na ndoko libala pona bima zo banga ki problème roya to ina comme disela ka sai boye donc au moins que moi si asala ki ndombe za ki passe mais le lo na kisasa oyo to ça ba sana ki ndumba na réseaux sociaux donc ba yebi na bango ki makambo les sociaux ba compte de ba pasteur ou on les ki ndoki on les ali boye tout ça yango moni ba shit wana lelo ba mabale baby ba parents ba komino ba fanya bana na bango bana fo ko sala ki ndumba po parents alia para yebi ki mwana ya bala ki mazo toze mwana na ko sala ki ndumba
mais les bakoko na biso basalaki biloko bakoko na biso basalaki biloko wana po parce que mboka ezala na masumu mingi te oyo bengi ya ekobo parce que basalaki makambo wana nyonso tu wana na chaque coutume ba problème wana il faut ezala faut bapesa ba condition ezala pa na bana basi pourquoi batika pa na bana basi parce que biso mibali tuna biso na polygame c'est normal so moi ça za libre na ko bala aye vers ngana ko bala 3 4 na bali bango bavandi wana za sana bango mais pas ya moi si moi ça kana moi mobali moko mais mobali kana moi si moko te mais lelo l'état na biso a permettra ngote l'état ba tchaka monogamie c'est ça yomwe ba passer ba mosa ba kindumba donc yo osenga na l'état que ceux barokiro bazongisa biso na bazongisa biso na kalawana ba papa na biso kala ba bote na basi moko te même le temps wa cheki wana soit tali papa na ye au moins ba bote na 3 femmes mais zuwa ya basi lelo mettre ça zuwa ya basi lelo c'est lelo poto copier de libanda papa surtout yeke na kati ya coutume na biso omona biso na barab to kenda même moi même ndenge moko barab balaka nde balingi polygamie biso to balaka nde to ya polygamie parce que barab basala la coutume na bango bokoko na bango religion oyo babinga islam eza religion bokoko na bango eza religion bapaye wana te biso nde tozwi ba religion bapaye awa ba aventurer lelo ba pasteur po parce que mukende biso mibali nde tozaka boye ba les possibilités zo matayo possibilité pe ki ya mama ya mambo ne singa la vandi boye na comme na 10 parcelles na zalaka na mwasi moko mais ça mais c'est impossible ou bien dans la charge c'est possible donc mibali ça la plus possibilité zo mata donc il faut peu au bac ça oui donc c'est ça qu'il fallait comme une possibilité au mieux qu'il y a une possibilité 4 donc faut poser attendre basi mibale basi misatu pour nous diminuer peu charge ya mboka to comment oui aux diminuer charge kindumba parce que place moi ça kindumba au bali au tie wana mettre ça mais oui donc na mokili le roi mibali to za mokie selon yo moni ki bakoko na biso ba réfléchir déjà makasi oui na nini wana na point wana déjà na point wana ba bakoko na biso na basala makambo na point wana so la plupart mukeni tala ba papa na biso nsu ya kala ba yeki na basi mibale misatu 4 mais bah au second au ba conséquences pèse un peu néfaste dans le sens que tu seras koufi ba bien comme ya ko welela ba na ya mo liboso na ya mo se ba lelo ezali ba mama ya lelo pas ya mama kala ba mama kala ba laki bo moko kati na bo moko parce que ba parents ba biki lupango na sombela ngo ezaki ya mama Monique lupango na sombela ezaki ya mama Kingani lupango na sombela ezaki ya mama Kingani mama ebiki na lupango na nga bana pe babi ulupango mama na biso papa na biso bana pe bazana oya papa na bango asomba la c'est que yango abiki faut okoma na étape wana il faut za na possibilité so za na possibilité te vanda na mwasi moko non ti mukolo okoma na possibilité ne obali suko basio pour parce que za na capacité ya kokamba bango moi mutase la muninga zuwa zate mukini so sombe ulupango zu ezala wapi ou les qui basent à la région le quoi makangu ne pas te payer combien un peu en cachette ba pasteur ne bango makangu basi ba ser ba kombo ya vana na kiti liboso na biloko mikuse o nzamba tala bilamba tala mutema ba ser est nzambe ba kotala mutema mutu nzambe atakutu au déplace tout ça to sambela nzambe oyoka nzambe est une église c'est de église ba to kenda donc surtout bengi temple la place ya concentration de place à concentration au rien de temps exercité au rien de temps puis il y a que ça il y a séduit ba tout si on a dit c'est place mon au sana ngai na yo sala na ngai peut-être ba rituel na ba la concentration na au mona mutu moko lati forme moko bino njoto o nga zali fragile na yo ibsance qu'on a suka donc concentration le mwenga na mota na nga ser wana o ser wana za pembe ba gunga na linga vonga yango donc directement maman comme concentré parce que ceux qui une église bon va jusqu'au 5 yo passe comment t'es mon sentiment voilà maître Hassan Bandeko bakoki ko rejoindre ndeni pour la question mususu oui pour la question mususu ba raison de ngana plus 243 81 16 47 00 166 plus 243 81 47 00 166 on soit bien WhatsApp appel normal je suis là Nazali na répondre à mes messages surtout voilà bien dit ezaki bongo maître Hassan toko soyez na balasima parce que mayo alobi na ça sur déjà mitou bako sur que ça vraiment makasi parce que beaucoup plus tout le monde un peu maman zou ya lelo
tozoyi bate zuwa lelo na lobby ya bamama toyebi te bamitema ekomi kozala un peu différent eza nini lelo makambo échangé nani akokoka ndimaki bazwela mbanda bakokofanda na deux basi bakokofanda bisika moko na mapango nde tondomona na kala mwasi liboso azokanga mwasi mibale mpe suki tranquillement mais lelo tokomona mambo ba poison mambo bele komi mokili et baby metasan merci pour notre invitation à biso je pense que tu kutana soso na mbalasima bozaki belé Rolanda biso ndenge toujours le message ndenge za la prendre quelque chose topé motune zali ba numéro zali on a beau contacter biso beau continuer Rolanda biso pour l'intégralité et wapi na kati ya YouTube au parleur TV beau s'abonner massivement et au sala biso réellement plaisir topé simboté na binyo sur na biso de partout Nelly Moké la Corée du Sud pourquoi pas Mama Bibi chez nous depuis les États-Unis Tomoni Enrico TV moko batebelé kuna na France Maraville ya na équipe mobimba ya au parleur baza kuna na Angola na Luanda topé si bango bambote belé awa elo Ngelesi Rachidi Mawasa Enoch Mbala bazaki na biso pourquoi pas bino sur ça biso confiance aussi une peut tenir au prochain numéro avec le même plaisir bye bye. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents.